Fachi pe azo kate dissoudre ba toana ozo la rapongi dissoudre ba ola rapongi biso to nyokwa dissoudre ba ngo yo sozo ke bango ma yeba 2023 eza kala trop te to balukela yo oyo balobaki ke bayo osala changement ngo yango en dehors ya ba émolument na bango to bien eloko mo bimakuna ko bango main invisible na ba oyo ba yiko changer mboka bazoza pe ba main invisible c'est le changement yango oyo le peuple d'abord eza nango slogan changement eza nango te na lo baliboso mboka oyo eza na bato balingaka ba congolais te parce que ba fonctionnaire tout d'abord bateau baza na C baza pas même 250 $ te ya kofuta bango mais bino kutu bozo zwa so ba tena ba prime na bino nyonso ba mbongo nyonso bozo ka bozo koma na ba 9000 $, 8000 $, mais bozo senga so ba baksela bino susu 2000 $. Mbongo boliaki epa Kabila donc kokaki te bolinga ba bando baksela bino ba mbongo Mabunda comme mukandati taba simbié babela immunité papa immunité c'est quoi yoza voleur on a cascade ya pasteur bon ça besoin avec le maboko immunité moi je tikalola immunité tikalola ko Oza patriote, Olandaki Jeanne Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, a sengi na ministre, le premier ministre Baksa 2000 $ na salaire ya ba député. On a eu Congolo moni décision. En tout cas, mon cher, eloko nga luna lo baliboso, mboka oyo eza na bato balingaka ba congolais te. Parce que ba fonctionnaire tout d'abord, bateau baza na C. Baza pas même 250 $ te ya kofuta bango. Mais bino kutu bozo zwa so ba tena ba prime na bino nyonso ba mbongo nyonso bozo ka bozo koma na ba 9000 $, 8000 $. Mais bozo senga so ba baksela bino susu 2000 $. Mbongo boliaki epa Kabila donc kokaki te bolinga ba bando baksela bino ba mbongo. Donc toza contre makamboana ya kobakisaka bambongo so balingi babakisa epa ya bafonctionnaire parce que bafonctionnaire bazozwa mbongo moko muke dollar emati mbongo na bango soki ezalaki 80 $, nde dollar emati omona azozwa 60 $. Ole bo songe ke bobakisela bango bino bozoluka bobakisela badepute ba mosongo pe ba makambo bozo sala kuna ozo mona neza nango pete message neza nango pona premier ministre Ilunga Kamba donc banda koti wana jusque là tozo sentir te parce que tout le monde na ba pays mususu même na makambo ba coronavirus ba premier ministre bazo bima bazo pesa ba état de lié et komi boye et sali boye bazo pesa de confinement ko sala mukolo boye population il faut bazwa boye soko lingo so traitement faut boye mais biso banda ya kota wana to mona na biso yete to yebi pété soki donc ce premier ministre angaza ya nani soki pe aza ba congolais soki ndeni tilelo to yeba na biso pe yete yende fo bakisa mbongo wana ba député ko ebiseni ne par rapport à Congo na ebisio premier ministre papa Ilunga Kamba so koko na ngai donc na lobi boye mbongo wana oyo ngo bakisela ba député comme mekate parce que biso
bafonctionnaire population tozosouffrir banda bakanga mpe Gombe ti lelo tozosouffrir vraiment parce que Gombe nde moto esimbi Congo mobimba esimbi Kinshasa mobimba sikoyo déconfinement sur déconfinement sur déconfinement ezobima kaka te yango nasengi kobakisela bango te divisango même ata par 10 ata par 20 oyo ekokana ndenge bafonctionnaire obakiseli bafonctionnaire olo obakisela bango merci. mpo na ngai tala omoni na kanda nyonso akosakana te babakisela bango mbongo yango par rapport à quoi mpo kaka bavandi kuna qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent de bapesi bango ba 9 000 par mois babakisa par rapport à quoi? C'est ça l'importance moko te babakisela nde basoda na bafonctionnaire en général c'est tout. Nous allons très dessus dans le comportement soi-disant de représenter le peuple dans le Parlement. Oyo baloba qui ba yo ça changement en dehors ya ba émolument na bango to bien elo mo bimakuna comme main invisible na ba oyo ba yo changer mboka ba zo pe ba main invisible c'est le changement yango oyo le peuple d'abord est un slogan changement est en côté le peuple d'abord na bino ba oyo boyaki boyo ça changement scandale ya mbongo eza chaque fois et ba 57 millions et ba 66 millions na ba oyo ba ndeko pesa ba discours to kanisi ba yo bongisa mboka to yo mona ke bazali plus pire que to le kana bato bazali liboso message na papa Ilunga ko ene enveloppe wana ko dépend na epona ko bakisela ba député premier ministre azala pe même indépendant azala pe audible premier ministre azala boyete azala pe audible tozola ka bato ya parlement ba yeba ke jour ezali population ba royaka na parlement wana bakenda représenter biso des populations un jour to royaka na parlement wana to yeba musala nini bango bazo salela biso nga pona ngai bon nazo apaiser mo nga excuser nga baza ba aventurier pour tala degré ya souffrance toi nango mikolo vous comprenez d'ailleurs ba toucha des mbongo ebele $4,600 eza mbongo mokete hein à part ba prime bani mais bazo sous courage netier mabunda na aza soit des amours to Équateur na Équateur baza même pas na école mobo présentable qui ba ko expliquer ba truc école penza yango chez ba mabunda mais pour une cause de volonté qui a tonga nanu école chez bango mais ya zo el sera ba matsa bango bala on peut basala na ngoni to mona pe lo basala bala ngoti pour na biso vraiment net souci nanga vraiment pour fati pe azo raté dissoudre ba toi na ozo la rapongi dissoudre ba ola rapongi biso to nyokwa dissoudre bango yo sozo ke bango ma yeba 2023 eza kana trop te to balukela yo ne maloba na zana ngune yango wana pona papa Ilunga ko yende mutanda la charge ilukamba kutu nga mona pe bulo ya sala tia pongi na pongi mais pour la kobakisa 2000 on a yebi ke babakisa 2000 mais pour la kobongisa ba social abatu ayeba ne lote mais pour la 2000 on a mutu esali mais social abatu akomine fatigué tika makamwana papa Ilunga nazo bondi lo pe papa Ilunga tika makamwana bwakisa lettre batinda ki o bakisa ba kosala ngote tika bango na ba kutu il faut ba kitsa bango chose ka ba trimisa ba ko commencer ba $2000 ba tchata ba 2000 par rapport à 4000 Diamba ça va bien mais so boyo oyo ko ma président Guinée na Barombo donc mabunda alinga finga alingo funda justice donc mon père au chante Antoine si bon va bêter Fayulu na Union africaine Baponi Félix deuxième vice-président de l'Union africaine ba bêter Fayulu o anyo ça dans dossier na Congo akutana Félix donc Union africaine a bêter Fayulu Fayulu que nous funda Félix na Félix bon Félix va condamner Félix t'es vertige mabunda vertige yo mo te ma bêter bo Rwanda na nanga ki yanke yaka sa yi peut-être toi na régime à Kabila ozo bo sa te que fachinde bokonzi azubo na parler du peuple abosa de que kingaka te za mpanzi oyo po ba ko na Félix a étiquette Kabila ka ande président bon suko tuna mabunda après bo parler du peuple arrêta ni na Union africaine o na ke kuna na yoki conseil ya mokonzi te vertige mais on lobaki ko destination mokonzi mboka siko omoni ba babeti yo wana 520 giga mètre nageur boboki mètre nageur na mai bosangeli ye na parler du peuple nzoka za mètre nageur ça nini en nager
na minute oyo Jean-Marc na mokili Jean-Marc Salozonga Jean-Marc Salozonga ta video otiki na bureau basangelaki yo oyoki babore ebimi kuna o 2000 balles ya badepute boza na mawa te bazalaka feti na mawa moninga te mais botiki pays ya lambo te tout le monde est chômeur botikili biso nini bino mwe bowana salaire bongo batapaka cuma bongo kote mombele bongo na makala bokaluka nini ko na badepute ya opposition mpe ya lamuka na idps bovandi mpe kaka boye mpona kolongola Jean-Marc boza avant mais tala kaka mpona baintérêt na bino bapesa bino 2000 bosali na bino eloko te botoki mpe kaka te kaka qui sont pour qui sont contre yo mpe bapesa yo yuma no kaka te da bakongole bayuma na bino yango todécrété opération mutu na député na ye opération toyebi nini ndako trop c'est trop oyo komi provocation donc nde bapasi oyo toza nango biso mo toluki yango o bango nde bacrée bapasi na bakongolais botikili Félix pays ya lambo kope te kisi d'hôpital te nzela te balare nyonso ya bino botonga baimmeuble botia bakonte na banke bosomela na makangu na bino bandako biso siko bayuma na bino babolole kako te bawana epesi pasi na bakongolais epesi pasi donc on dirait na mboko bato baza te donc maître nageur alakisi bango aza mwana ya chichi oyo azodefendre tshisekedisme oyo eza symbolise na biloko mibale courage ya koaffronte bativalere courage ya koaffronte bakuluna epuis ya kondima koperde baintérêt mpona bato nyonso donc Jean-Marc c'est le canoso de Tshisekedi philosophie ya vie Jean-Marc a hérité yango andimi a peur de poste na ye pour défendre le Congo défendre le chef d'État mais comme balobaka reculer pour mieux sauter aya reculer mokili monika ayaki na raison et puis fasonga kaka mpo babuso basamba na assemblée nationale absence na ye tala ndenge bakomo propose ba $2000 ya kobakisa oyo bavotaka bajuge na badepute nyonso mpona kokima kaka état de droit oyo ekomi république ya bajuge abuni bolingi ezala république ya kuluna république ya dedwa république ya badepute oyo baza kose faire payer sans tenir compte ya population baélecteur na bango non Jean-Marc Salozonga ozongi mpe maître nageur azongi mpo mikolo ekomika soza na dossier na justice kobangela te soza na bapreuve na yo kee na justice bakopesa raison awa le 15 awa déjà bazokende vacance parlementaire sort ya Jean-Jacques Mamba aya tambo Mamba ya ndenge eza mainteni bakokanga bango to boliboli mais Mamba mabunda komai mukanda te ta basimbi ye babeleli immunité papa immunité c'est quoi yoza voleur oyo na kasikati ya pasteur bongo osala buso babetolo maboko immunité wana tikalola immunité tikalola ko yango moni cour de cassation a répondre mabunda lettre na oza conforme ya constitution to suspendre to annule te to abandonner te ye peut-être akanisaki peut-être akomi mukanda ya bando nzoko ezalaki ya suspension la cour de cassation a suspendu bapoursuite sur Mamba bapesi liberté provisoire babikende kozonga session après le 15 taba okende vacances ozongeli nzela na cour de cassation donc dosa Mamba ekozonga ndenge bakokende vacances lelo mpo baza na deux sessions constitutionnelles le 15 mars na le 15 juin babi le 16 te le 15 mars 15 juin apesi baboke vacances bozonga na septembre le 15 septembre na le 15 décembre bongo na 4 ya 3 mois ya congé oyo te toyebi te oyebi kaza na dossier na lesta ayene kosamba samba olonga batie g égal oza na raison olongi la cour oza na tort bakonfine yo ndenge bakokonfine mars oyo le 20 azwa confinement judiciaire
bana Gombe ba ozo confinement sanitaire ba parti politique wa mike o bazo bonyo ko la pepe to pesa bango confinement politique tina na bango ko na Congo zate parce que la politique c'est l'art de gérer la cité. Comment tu tika ba kuluna ba kimine ba gérer la cité? Il est sabi non. Il y a un moment aussi pouvoir pour remettre fin à le régime à Koulouné, le république à Koulouné. Tu comprends ce moment ba na ya chichi. Ba tu ba bundele ba valeur, to su Congo na maboko. Et ba Congolais ba ko sepela. Ba za tranquille, to kuti bango ba na nzala. Félix Atenzungu na moto, ba sala e confiance, bilego so bela. Ba rolia. Mais ta maman ba besiye, ba tinza mukanda na Sénat. Première procédure. Pour justice maëlle belé. Bakoti plénière, yoga bangoloko te. Batiyaji keng tamuma aozala kaka. Ba souti bori ya cour de cassation. Ba justice ba lobi oh, et si na honte. Ouais, c'est la première procédure. Deuxième procédure, aux abords d'invitation. Première invitation à Sali Aming. On peut être patient. On va la taille à la session. On va pousser vers les 15. Deuxième invitation à Sali Aming. Ne j'ai bien noté. Tout dosé. Comme à celui de Babo, Sali Giyanke. Tous les gars après Nine. Donc, après les 15, na Alexis Tamomamba, na Jean-Jacques Mamba. Pour Jean-Jacques Mamba, bakangiye na faux visa. Na baissé visa Janine Mabunda. Alexis Nanjili n'a pas eu de peuple. Mais à combien dans avait na cour de conseil d'État, batali si les visa mbata. Non mon azuli papou, mbangu pas président de la République. Bon, on va refouler petit dans la poteau. Parce que quand il y a un visa mbata, est-ce que tu es ambassadeur de Belgique dans le Congo? Bon, on est ambassadeur. Au coup de Kassoba, on a au pouvoir, au Tiga Bangamboa, papa. Il n'est pas dit parce que ça, Parlement, son sali Bouzoba, pas besoin de Maboko. Son sali Bouzoba, justice de Kangayo. Dans l'état de droit, c'est la justice qui est au-dessus. C'est ça l'état de droit. Donc, les 15 awa, les lots, ils vont paiement. Et là, ils vont salir les bisous au monde en côté. Et là, ils vont salir les bisous, les députés vont salir. Félix a dit ça, bon, ça va louer belé. Et là, ils vont souvent à l'application. Bon, on peut mater. Toi, appliquer la loi pour ça là. Car non, Parlement a sali Moussala. Parlement a voté la loi. Pas voter la loi, ni plus voter. Oh, il y avait $2000. Donc, on peut vendre les mais. Nabia, bon, ça peut être tranquille, quoi. Kengo aura $100,000 par mois. Les députés sont 4,000. N'a pas vendu kili. Mais pas vendu sous l'autre. N'a monté bien sous 2000. Donc, le peuple est roulé sous bon côté. Pas militaire. Pas de salaire. Pas d'amour. Pas de salaire. Pas d'enseignant. Pas de salaire. Pas de front. Il y a un fatigué. Nous sommes pas soungaye. On a profité d'un micro na épée. Na yo. Pour na yebisaye joyeux anniversaire. Le 13 juin. Il y a né au Fati à Kokisi 57 ans. Mon mon cœur, c'est dit que Makambo. Azaki bon était na maya. Loi Bochab. Balinga ba changer loi électorale. Ngala bino to télémagi. Ngala bino to télémagi le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Bora vie Kengo. Alega Moutasuka, Toyokeli Bino Pep. Et là, l'équipe Pep est engouillée, c'est une force. Ils ont la responsabilité. Bah, pour vous réviser à $2,000. Ils ont le côté, mais députés à $2,000. Alors, ils ont un salaire. Ils ont un salaire. C'est ça le problème. Bah, ils ont comme un salaire. Donc, les sur le roi, opération de Binini, opération de Binda, Moutuna, député Naye. Congo, ils ont un Congolais. Congolais comme libre depuis Félix a su pouvoir. On a le loba, comment on a loba? Parce que là, on a vu sur combattant. Pour Congolais, si on a le loba, à fond la monoko. À fond la monoko, après ça point de vue, à défendre les mboko naïe. Nous avons dérangé awa azate. Donc, les Congolais ba landingai, ba tumboli biso, na banzana biso boulé, na corona boye. Moi, sans, on va parler de
moi sac à l'osso nzoka rien donc ba député ba bosa na biso tous ala relenga jour à vote yango congolais tala biso ko so la ba fele to ba député te zaka na bolingo ba Congo na ba congolais au fele to remercier Jean-Marc Kabunda président Aïe botika ko soinisa Jean-Marc yo boulé au sein pour la IDPS ndenge John Kennedy aloba kolinga te que États-Unis pesa yo américain boulé na ko sa les États-Unis nini o comprendre donc biso ba IDPS to boulé to sa IDPS nini to sa la Congo nini biso to su tuk oyo grâce à Jean-Marc nous devons accompagner les Congolais parce qu'on a beaucoup offert et à tout moment si on a une victoire au outil que on a la victoire comment ça au moins la drapeau IDPS ils ont pas ils ont lembo et lembo lit donc dina milangité na mandokité car na drapeau na bigina papier donc moni na minute yo Congolais azala libre asa la fati confiance atika kolanda batalamuka FCC cash basali 32 ans na Mobutu basali 20 ans na Fidel na PPRD bango nyonso FCC lamuka cash basali ko moko ezala ko skol prémisse na tembo ba changer ka ba bouteille nyonso da bière donc biso nyonso sima Félix comme président de la République démocratique du Congo biso nyonso sima ya Jean-Marc Kabunda président Aïe biso c'est ma secrétaire général. Il y a un ABCP secrétaire général du ministère intérieur. Atika au compte avant IDPS. Aïbi moutou na ma côté. IDPS c'est bandi kala. Bandi nous sommes bandi IDPS. Bali bandi IDPS. Si vous avez au compte avant makambu ya IDPS. Bon makamba bayati. Nanene cool. Yo ministère intérieur. Secrétaire général au compte comme de poani. Fallait pas compte. Dikama bayati nanene cool. Ba weli AFDC. Jean-Marc akele ko sama na matete nazala na matete biloti bala funda ipo na kamba IDPS Jean-Marc teta biloti bala na matete tozwa raison na 2002 2003 Théophile Bemba ministre intérieur a créé IDPS ngoyi mukendi na Kibasa pour na déranger IDPS na biso alimenter te na sa moyo lo sikeza te au ministère intérieur asali eza biloko sama contre IDPS mais bon longa te kabila muda kokate kaka surtout que le ministère intérieur pesa ya biso secrétaire général papa likamunini batindi na FCC o koka o moni IDPS palu te o za IDPS 36 ya lit ba fois basala teno bon IDPS 5 ans prenons-nous en charge et to longa c'est la lit libère to ana rando lit to continuer na le Congo bongité antivaleurs basi na unte il faut déraciner tous les antivaleurs to déraciner bango ne bazongisi Congo si et avec bango espoir pesate pour jamais na mona libaya et bongwami ngano na mai ata sali santa c'est facile un démocrate comme un dictateur mais c'est difficile un dictateur comme un démocrate et ça passe frère comme un colonna mais ça facile frère comme Koluna mais ça difficile Koluna comme frère ya moni na coalition oyo ba na bula Koluna na l'église pe mana chichi pe mana fachi bakoki ete mona ko yazana fachi Daniel au Fosso Lion nzame na chichi azobatela ye nzame na Congo azobatela ye en tout cas banakin lisulu kwa nini balele kame mtu alikate voilà